Mbote bandeko balandi ya radio lokole esika nyonso bozwami ndenge tolobaki na poko alelu tokoyamba bongo mwana mboka Charlie Mingiedi oyo akende nsango. Charlie Mingiedi azali soki moto akopresente tete boyebi ye azali na bacasquette ebele. Azali bongo président ya communauté congolaise, ancien président ya communauté congolaise, azali notable Madimba, azali na bacasquette ebele. Mais na lelo tokoyamba ye comme étant communicateur ya prophète Mukungubile oyo biso toyebi ke andima kibongo bobengi to invitation à chef de l'État pour participer na consultation, mais à notre grande surprise akenda gite qu'est-ce qui s'est passé au juste na koloba mingi te bolanda yembe o alali porte-parole to communicateur ya mwana mboka prophète Mukungubile. Mwana mboka Charlie Mingiedi mbote ndeko fiston pelende tata ya Sadeke mikolo mingi natondi botondi ningo ya minga lisusu na émission oyo oyo betaka sete pona kosalisa bandeko ya diaspora congolaise na mokili mobimba na oyo balandaka biso kobanda mboka ya monene oyo ya biso ekenda sango RDC Congo ya bakoko ngeka na lobake prophète ezalaka Mukungubile te ezalaka Mukungubila Mutombo. Voilà, merci pour la correction, prophète Mutombo Mukungubila. Mwana mboka yebisa biso prophète il paraît à cela invité au la consultation et à notre grande surprise consultation il fallait que s'il a un certain mardi bah pour ce coup tout mercredi mais tu m'as causé là tout le monde a prophète a foutu la bonne mboka à kenda qui sous de qu'est-ce qui s'est passé ndeko fiston pelende ezali kambo ya pasi pe ya mawa ya komona biso ba congolais toza koloba tolingi mboka entre temps tokosala ke mboka ekende pe liboso te po likambo oyo etali kozwa invitation be kozonga ya prophète na mboka pona kosangana na bandeko komonana na mokonzi ya mboka Félix Tshilombo ezalaki na cadre oyo ezali kosengela ya kosunga mboka na biso tobima na libulu oyo tosikomi kotisi ça fait déjà bambula ebele prophète tango ndeko Félix Tshilombo Tshisekedi alobaki que voilà namoni que awa tokoki lisusu te makambo etelemi mboka ekokende malamu te donc nasengi na bakongolais tosangana na yoka bino boyebisa ngai soki na kosala eloko nini. Prophète atiaki mai na monoko te akomi na nzela ya réseau social ya Twitter alobi ke non ngai oyo namoni ke situation chaotique oyo ezosalema na kati ya mboka na kotika peuple bongo te na ndimi ngai prophète Mukungubila naya koparticiper na baconsultation wana mais kaka ndenge bato bazalaka tosutuki ti consultation sili prophète abengami te bakomi kopesa baraison moko oyo tokodevelope yango awa na kati ya mission ndenge oyambi ngai boye. Mwana mboka Charlie yebisa biso toni toyeba mpona nini d'après bino to d'après prophète toloba baboyi akende po bandimaka akende emikolo leki baboyi akende mpona nini. Bon, prophète akomaki yango mpe na kati ya Twitter na ye ntango aréagir par rapport à wana na solo ezali kobetama balobi yo non prophète ndenge aza wana ekozala peut-être problème ya côté justice ndenge boyebi ke na régime oyo ya Kabila oyo bato babengaka Kabila oyo komona eza Kanambe biso bengaka alias Kabila régime wana oyo esalaka ebomaka bandeko na biso donc badisciple Mukungubila bakongolais babomamaka le 30 décembre 2013 mpona nini prophète akomaki mikanda mibale oyo apanzaka poke lelo ntango ozomonake bakatange balamuki lelo bakomi koboya Kabila parce que bacomprendre que prophète azalaki na raison mabe na biso bakongolais tolinga kondima te so moninga asalaki eloko eke bokomi siko na place wana olingi bopesa ye raison bokomi olukaluka nzela prophète azalaki moto akotelema ntango ya telemaki tous les Katangais étaient contre lui. Tant que bon que non, moi na aza mwana Laurent Désiré Kabila. C'est pour moi na famille à Laurent Désiré Kabila. Aza mulu bakate, aza Katangais te, aza pe Congolais te. Et là, quand Kabila, alias Kabila, akende ko ma prophète na kati ndako na ye
yango wana bato batanga mikanda ya prophète oyo le 5 décembre na oyo le 28 décembre bayebi eloko nini prophète akomaka na kati oyo etineli Kabila a réagir ndenge wana. Alors makambo wana eyaka awa tosamba na justice awa prophète agagné procès tokenda pe na justice ya Lubumbashi prophète justice ya Lubumbashi lobi prophète azana ye concerné te na makambo wana kaka na 2019 awa tokoyoka na Kisasa ke na justice militaire mwana mboka wana toyebi histoire wana yebisa biso siko pona nini akenda gite histoire wana toyebi mais yango nazo ko expliquer pour bato ba comprendre yo yebi tango mususu tango mususu badinga bayebi te papa Sadek limbisa na meka ko manyola kolimbolela bato po ete ba comprendre pona nini lelo ba kosi likambo wana po prophète azonga na mboka ti. Donc, likambo ya justice yango na prophète a gagné ba procès nyonso aza na problème moko te. On ne peut pas condamner quelqu'un pour le même fait deux fois. Na justice oyebi yango wana eza règle moko mutu akobuka moti. Balobi que no prophète a na problème na justice. Or olenga nkoi na kati ya institution na ya sensa azali kobundela bato mibale o bazonga. Accord oyo o basalaki ya Saint-Sylvestre. Balobaki que résolution de nini basali décrispation politique. Tous les exilés politiques bakozonga, tous les prisonniers politiques bakobima. Et là salami pas batu mususu mais prophète Mukungubelati. Badisi ba Mukungubela ba prisonniers politiques baza na prison, ba na ngenga, ba na gasa, baza na ndolo. Balobi que non, voilà munene azongi tant munene azongi tobia loka bango ezaki dossier mibale baka kotete ya munene et azongi donc c'est le prophète bazonga mais bazongi si likambo na mesa ndelo ko pesaki prophète kanda abi non boko lobate parce que ngai na gagné procès awa gouvernement ya Kisasa atinda batu baya awa tokina na bango na court awa donc na tribunal na gagné tokina si awa kutu zo tokina ti na cour suprême ya Afrique du Sud ko prophète a gagné kaka. Donc eloko wana ekoyi ko empêcher te que prophète azonga wana eza sikoyo ba faux fuyant olandaki yo moko na émission oyo ya ndeko na biso sango donc Israël Mutombo oyokaki organisateur ya ba consultation wana na kotanga kombo na ye na kochama na monoko te Augustin Kabuya aza koloba so ya sango alobi que non depuis Félix Saye ba prisonnier politique bazala lisusu te abuki lokuta ba exilé politique bazala lisusu te abuki lokuta au même moment za koloba bongo sango azui ba titre ya ba journaux ebimi na kati ya Kisasa alobi boye depuis son exil le prophète Mukungubila regrette ndenge nini aye na nante yozoyoka bien que balobi que non depuis son exil mais ozoloba que non depuis Félix Azaliawa ba exilé politique bazala société mais ozobuka lukuta et to comprendre siko que non moko ya ba organisateur le gars on explique que non ba exilé bazala société mais to bi poni to mituni ba question ndenge nini organisateur azoko loba que non ba exilé bazala te buta et moi na mboka Charlie Mingedi to sala boye to comprendre ndenge lobi que parce que pour tata mokonzi ko Félix ba prisonnier politique ba bima ba exilé politique ba zonga na mboka donc ba tu a ba kango tanga Kabila baza libre ya kozonga na mboka mais tu comprends était prophète Mukungubila azongité parce que Kabila n'est plus aux affaires. Cela veut dire que quelque chose est louche là-bas. Comment est-ce qu'il n'est plus aux affaires mais et puis mokonzi mboka ba zonga ya zongité c'est que il y a toujours collaboration entre les deux parties. Mais yango tozo koloba ndeko na ngai soki nazomisu na émission wana Kabuya aza koloba biso na FCC to kabwana pona nini tango tosengaka toyebaki ke Moïse Katumbi azonga donc ba retiraki mandat ya international o ba lancaki contre Katumbi abi place bani ko be banana bata FCC yango wana mais pona nini Félix Tshisekedi na régime na ye ba retirer mandat d'arrêt international au Batia contre Mubilati. Quand le mandat on est ça, le gouvernement congolais n'a pas encore retiré le mandat. Ok, tu comprends Guité. Mais si le prophète Mukungubila a participé à la consultation, mais croyez-vous que non participation
et pour la bino consultation on a eza échec pour ba tebele ba ni ko mo déjà que ba fruit à consultation président ça discours ndenge population na cause là a bi ba le kufi bon on a FCC azobenga bongo bande kwa CPE baya enquête rapport mapping consort ba moni président zongi na moi droiture yo bomoni nini. Bon, pour likambu ya discours ya président ndenga sala kiwana ndeko Fiston Pelende okolimbisa ngai ngai na ko joa devant ya mokonzi. Donc mokonzi ça veut dire prophète mokonzi nanga. Na ko joa devant na répondre na likambu oyo etali makambo ya nini ya discours ya mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Il faut que ceux qui prophètent à lobby tant qu'on y a qu'on réagir. Ça c'est moment là que ngai na komona ndenge ni na tant que communicateur na pena loba pona ko limolela pona ko limolela bandeko ba comprendre eloko ni prophète ngolo loba pour musana biso ba communicateur ya ngwana. Mais toko tuni ngai likambo ndetse ko loba keno ezali réussite ou pas. On a répondre. Allez-y. On répondre à sens nini. Au moins le prophète en tant que serviteur de Dieu, le roi n'a pas qui na bandelique, il y a qui tant à répondre à l'obaki na répondre na que ne participer na consultation na la casquette na ngami balé. Il y a homme politique na chef religieux. To sala nini to sungana to bimana eloko oyo bako benga occupation eloko zo sala ke Congo na niveau ça parce que to sala kati occupation. Ne pas reconnaître ça, c'est vraiment une faute grave. Mais ami kitisi ndeko na ngai prophète ami kitisi parce que les aba prophète était bakendaka ko répondre na consultation et pas il y a mokonzi mboka te bakonzi mboka nde bakendaka ko consulter nzambe pa basali na nzambe o babengaka ba prophète na kotanga moi ba verset mibale misatu okolimbisa ngai ndeko na nga po na ko faire comprendre likambo moko po toyeba ezali échec ou bien za réussite na ko banda na deuxième chronique 20-20 na kozwaka la place moko oyo ezako liebisa biso likambo moko ya Bible. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Wana liloba nzambe mutelobi on a Deutéronome et na deuxième chronique 20-20. Soki de se confier et pas il y a ba prophète Nzambe devons réussir. Ce qu'on se confie, qu'on a réussite et qu'on a raté. Or, on se confie comment? Exode 18-15 et le Bible. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Donc, pendant qu'on s'est confié par l'Éternel, on va consulter le prophète de Dieu. Oui, mais moi mboka Charlie mokonzi mboka a consulta qui peut ba prophète mususu to molaki ba prophète ba dendes ba laki wana ba pasteur ndenge ndenge ba laki et ça que soki mokongo bila ayete nde ya commis spécial. Heureusement qu'on bêtit de cela spécial. Heureusement vraiment bêtit de cela spécial parce que na robeto le solo moko ka na kata Bible parce que Nzambe tanga tin na kamusali na ye. Dieu n'a jamais envoyé deux personnes. Donc l'envoyé de Dieu pour vous, l'envoyé de Dieu c'est le prophète qui dit la yemo regarder falaga na consultation pour makambo et simba. Au moins il y a le toujours loba le yango wana. Na kopeso le société le loba nzambe. Sur aucune deuxième chronique kaka 18. Pour autant aboué roi Akab balinga bakende bitumba na roi Josaphat donc roi moko ya Juda moko ya Israël abitoke no bundisa batu moko oyo basali biso makambo belebele ba Syrien. Alors roi Josaphat alobi to consulter na liboso Nzambe Akab a dit bon ça va abengisi ba prophète nyonso ba ye tous les prophètes étaient là
babandi kende liboso ko gagner nzamba lobby et tout ça basilisi mais Josaphat a tuni abi roi kaba prophète nyonso ba ezala na prophète moko mystère yeso kaka lobby kaka makambo nanga moyen te roi Josaphat abi te benga yekaya balobi ba prophète nyonso bazalaki wana basali ba prophétie na bango mais roi Josaphat alobi est-ce que bango nyonso bango abi moko wana Miché tango babengi aza koya ba faux prophète wana ba yebisi biso to sito prophétiser boye yo pe lobaka ndenge wana tango Miché akomi liboso ya ba roi ayebisi bango bon pour que liboso nzamba pangoli bino ba gagner guerre wana akala balobi non eza lokuta loba vérité tango Miché popoli vérité mais là ils sont morts. Donc le problème c'est que il faut savoir que Dieu dans sa grandeur n'envoie jamais deux serviteurs de Dieu sur terre. Et ça l'a raté. Ben avant ambassadeur pourquoi? Est-ce que yo yebi que awa ndeti tozali en Afrique du Sud là. Papa Sadek. Oui. Est-ce que le président retire deux ambassadeurs en Afrique du Sud? Jamais. Pour la RDC? Jamais. Voilà. C'est comme ça que nous avons fait ça. Tant que nous avons fait ça, nous avons fait ça. Ce qui va nous ici, nous sommes remplacer. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Mais les gens qui ont apostasie, l'apostasie, c'est une période de l'abandon de la foi. Et nous créons une multitude avec des jours. Voilà, je crois les messages. Papa Sadek. Oui. Bon, voilà, une parenthèse pour nous faire comprendre que aujourd'hui, le Moukoumobila a eu des personnes à Télémi. Pourquoi il a voulu rencontrer le chef de l'État pour n'accomplir ça y est. À l'Imbolelaye et le chef d'État à Salaki le 23 juin 2019 na Katia Stade, il y a martyr. Vous voyez bien, ndeko na biso Antoine Félix azwa abonzaki mboka na mboka ya mokonzi mwala na mboko ya Nzambe alobi Nzambe yo yaka fanda na mbende na yo lokola mokonzi RDC okamba biso mais ce siko ba limbolela yo qu'est-ce que ça veut dire quand tu donnes les pays entre les mains de l'Éternel pour qu'il puisse régner comme étant roi du Congo. Comment dit Makambongo? Denis lesi yo moko tangi wana. Tanga si adina problème toza nango eza makambo oyo okendaki koloba na stade de martyr. Okambi mboka na maboko ya nani? Ya Nzambe. C'est ça le problème. Soko la nagi na émission n'étant pas autour de mais qu'est-ce que tu as dit au président? A dit l'on connaît ce président yango. A dit likambu toza nango eza likambu oyo okendaki kosala na stade de martyr. Ok, moi Namboka Charlie, on va citer avec vous en une minute. Voilà le problème. En une minute, on va citer Yebsabiso. D'après ma pétition, honorable député, Jeanine Mabunda a été destitué. Manière ba destitué wana. Yo moni analyse no la manière ba destitué Jeanine Mabunda et ba bureau provisoire pour le remplacer. Ba sala yango bientôt mabé et puis quelles sont les conséquences? Mais mon cher, la loi est dure, c'est la loi. Nous avons dit que Mboka, il faut établir la justice. On va montrer la kaka. Na Mboka oyo justice ezali donc sans justice, sans Dieu, il n'y a pas de justice. Jeanine Mabunda, et la loi. Il faut se soumettre à la loi. Hein? Sur le but de que non, état de droit. État de droit, il est le ceux qui pétissent salami, la loi est claire. Ceux qui pétissent salami, le but que non, voilà, bandeko boye, bino, beaucoup de ça, ma camote, beaucoup de sami. Bakende nenge bazu déjà doyen zali wana na ba jeune bazali wana mibale bangonde ba kosala makambo bakende ba répondre
na ba question na mituna au débat ekosalema ba expliquer na ba confrère na bango na ba consoeur na bango ba député ba expliquer bango ndenge nini bango ba kambi bureau malamu te o etindi lelo ke non ba député ba ça la pétition pour na destituer bango. Est-ce que on a voté au Salema? Est-ce que possibilité na bango ya kozonga ezali susu? Mais ils ont dépendre la débat au bango ba osala na bandeko na bango na kati kuna ya hémicycle ndeko. Parce que les kamuso au monique aux no problème té. Est-ce qu'il fallait ba sala la désordre nous sona? Pétition salami. Butan ba sala pétition ya Kabundi. C'est la même chose. Donc ce que commis il y a ngangonga na autre commis ndima. Donc bango les siko il faut ba se défendre devant bandeko na bango wana ba expliquer eloko nini bango ba fundeli bango ba démontrer que non voilà ça ba na raison. Il faut que ça les mains. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Manamboka. Merci beaucoup, Manamboka. Charlie Mingedi. Un mot de la fin en 20 secondes. 20 secondes, s'il vous plaît. Bon, mot de la fin, toujours le prophète a tiré la position à elle. Il est nécessaire pour lui, Bakutana, na Félix, Basolola. Poété, au moins, biloko, toyebi, biloko za caché, biloko yédiangoté. Vous ne savez pas ce que Kanambe na batunaye baza ko penser. Non, vous voyez bien monter. Mouto à mon biloko les a caché, c'est l'envoyé de Dieu qui peut dire à Félix qu'est-ce qu'il faut, pourquoi il faut ça là, pour nous déjouer Babiloko wana. Donc prophète reste toujours dans la position na ya koloba que il est vraiment imminent bakutana yé na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Voilà, je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Mwanamboka Charlie Mingedi. Je rappelle que vous êtes notable Madimba, ancien président de la communauté congolaise ici en Afrique du Sud, mais aussi vous avez intervenu aujourd'hui, non seulement comme analyste politique, mais aussi communicateur et prophète Mukungubila. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Je crois rester branché sur les antennes de la radio-télévision Lokolo Plus. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Lokolo Plus. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Santé de fer à tous et à la prochaine. Chap chap et tchara.